Jonathan, ça comme ça. Moi frère. Fais ça. Ça qui est le droit de aussi. Ça qui est tout en haut. Keba chaud. Ya Miku. Tala ici cabane bazo. Côté toilette, t'as l'installation. T'as l'installation à bana. Tous a benza na besoin de tonga. Awa bana wana nyos muzomona ici kabakotaka awa. Nzamba sunga biso totongela bana tala moi douche bana bazokota bazosukola bana baza ebele mais tala douche esika bana bazosukola eza vraiment pasi bino bandeko bosimbami na motema bomoni o basungaki biso na mukie ekomi On a pita bodo, on a pita bodo. C'est fini, hein? Ne pleure pas, hein, bébé. Tu pleures pourquoi? Koto mundele ba kangi pe wa yekoto. Ah, nous va sommes. Abengani bango ba ki. Là maintenant sur la 20 mois la banda pour aza pas. Embouteille za te vraiment, il est appelé. Job 614. Job 614. Prophète Michel Tia. Bino boye. Bisoto ya mibino. Ma sois doye. Job 614. Ma sois doye. Doya mibino i. Doya mibino. Na kombo na Yesu. Doya mibino. Doya mibino. Na kombo na Yesu. Jama pambo na bino. Na kombo na Yesu. Doza bana ya Nzambe. Nzambe boyo kangai. Bomonaki mosakoli ya mboka, le prophète Tia Miché. Akota la biso. Boyete. Mokola yaki alakaki akozonga akoya kotala biso akotaki na ba chambre amonaki ba condition to kola nango esepesaki biso te atalaki na magasin ata graine ya loso ezalaki te ata semusa nini ezalaki te mais ata fuko ezalaki te maintenant lelo mosakola mboka akokisi promesse na ye esengo te amemi loso amemi semoule ebele amemi bamatela
babilamba bana boye bisaka no impression na bino sentiment na bino za bon, est-ce que un mwana moko akozala na maloba nini akoyebisa mosiko na mboka Bonjour, bonjour. Bonjour. Je me présente au nom de Abraham Chimoulam. Oui. Napesi papa ayo kotika biso merci parce que azam a prometaki biso mais tout le monde a réalisé ba miso tout le monde a ba promettre biso mais ba kokisa ba promesse la bango te mais a promettre biso mais a kokisi pe la promesse na alobaki mardi mais mardi pesa la mena qui était yango pusi til mukolo ya dimanche na sengi nzamba pambola e abaksela o ezangaki bongo ba mama oyo na ba papa o ba pesi poto memela biso biloko nzamba pambola bango ba onyoso ba kozana na posa na bango bosenga na bango nzamba kokisela bango. Quel français? Bonjour, hein? Bonjour. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Bon. So Nathalie le no la na matela sika c'est que non suba vraiment. Lo se bele. Lo sona semoul. Aka avec classe ezate na profiter le lo sona lali. Si lobby na 14h. Non là la 18h ngade na koti. Bon, nzamba pambola bino ba mama obo contribuer mutu nyoso atie quelque chose na biloko bo elibiso nzamba pambola bino onyoso bo luka pesa mela bino obo zangi nzamba pesa bino. Que mon Dieu vous bénisse. Job 614. Oui, ne lui passez là-bas. Je me présente au nom de Némi Chimulamba, orphelinat de Job 614 chez Akasangouli. Je remercie tous les parents, tous les frères, tous les amis qui sont à la maison. Ils ont contribué des matelas, ils ont contribué l'argent pour acheter pour nous des semoules, des sucres. C'est pour ça que je les donne merci. On a besoin aussi de votre soutien des habits. La fête, c'est dans quelques jours ici. On a besoin aussi des habits pour porter. C'est pour ça que je dis à Dieu de vous bénir, de vous donner encore des grandes possibilités de faire pour nous des grandes choses. C'est pour ça que je donne merci. Bonjour, bonjour. Je m'appelle Vanessa Chimulamba. Toi, un orphelinat Job 614. Na moi kumolo batina nola na musimo moi ko baluke c'est pour ça la baluke na kwena mabele mais musa lelo. Donc non là donc bana 18h si donc lobby blanc. Na ba 14 pour na ko no no dia fufu. Mama fufu mama ko tonda e na muna mo lo bate monsi. O basungaki biso na mbongo o tosali musala oyo parce que tosali onka biso moko te tomoni ba image tozaki na église epesaki moi partie et du moins oyo eza na ba mama eza o bazaya que to ba pekisaki totanga ba kombo tosombi semoule tosombi loso tosombi quelques bilamba tosombi na ba mousse yango toye nango mais du moins neti ba mousse tozaka kana besoin nango parce que a eza mukie ba mousse eza mukie bana baza ebele et koka bango te il y a de besoins on a nécessité toyaki nango poto la kisaka
Ce qui est ça, Misusu Boupesa qui va salir un peu na bango, et biso quand même, to commissi yango na place. Tu as déjà mardi, tu poussi samedi, et simba qui tende to lelo dimanche. Ah, tu pesa bozo mona, mais tu as nyoso to pesa raté, mais tu pesa moko logo la symbole, o ezali loso, yango yo. Oyo ezali semoule tomemaki pe na tomemaki pe savon yango oyo tomemaki pe na mafuta yango oyo voilà tomemaki pe savon mpona kosukola bilamba ba savon tomemaki pe na quelques sachets à sucre. Voilà. Oyo ezali ba paquet à ti pona komela nango. Oyo ezali bilamba ya moi 2 personnes. Na sapato to on a sombaki nga moko na moi effort pona fête. Mais ça pour 2 personnes. Na éviter ce bon là tango ndeni. Donc moni tout ça qui est fort tout somba moi catch. Moni. Voilà pour la bana basi mais moi quelques lamba papa moi quelques lamba pour la bana fête au moni to bundani moi mukie et ko kabango nyoso te basé belé a ezaka pour la bana mi balé donc ko kokate or Noël les a vendredi et puis bonne année ça vendredi o ezo ya kuna moi bilamba mukie o ezapeka ndeko na biso moko azana poto ndi apesaki to yana yango oza ba bilamba oyo utaki poto yaki yango ekomi tozwaki yango na boutique na ye ndi akangaki yango ekomi moi to pesa ezat ba mousse yango oyo donc ba matelas les enfants sont Comment papa yango moni moi to pesa nyonso ezalaki papa zwa awa moi to tombola nyonso ezate yango yo donc ezawa ba okotsa ngo moko moko wana eza ba symbole to pesa to kotsa ba kotsa kaka mala mon frère zwa to kotsa moko na kati bo sunganga neti $500 yango oyo toye kosala kopesa yango aya papa oyo eza $500 oyo bandeko na mwa mbongo moke batindaki oyo etikalaki yango tosombi biloko oyo etikali yango. Vraiment merci omoni prophète aye asombi bamatela ebele basemoule loso basavon biloko ebele mais atie enveloppe $500 aye po esunga bana vraiment prophète akomisi yango tozangi makambo koloba bato ebele baya awa te loba kaka bakomisa te bazwa baimage ya bana bakenda baya te mais prophète oyo aye prophète Michel aye na bandi bolandaki mokolo ayaki nazalaki te abengaki pe te il était venu brusque mais du moins aujourd'hui il a réalisé il est venu aye na biloko ebele bino omoni na témoigner yango ngai promoteur ya centre na accusé réception yango vraiment tika nzambe apambola prophète Michel pe nzambe apambola ba ebanso bakaniselaki bana oyo en séjour merci ami merci bon papa na lebi boye eza na bana na moni wana
neti bébé na biso tomemaki jour wana bazali akoya na bango ye moto aza na 5 ans bandeko bomoni bano mibale ye komone Jenny ye komone Isaac baza na problème sérieux moni Jenny tala lokolo na ye ndenge ezali donc donc eza tout droité evandaka esika moko te aza na mal de formation ya makasi moni même libumu très ballonné. Cet enfant ne marche pas. L'enfant a l'âge de 3 ans et c'est un kiné ya makasi pour que cet enfant ba cheville na ye et comment ferme. Et c'est un traitement ébélé. Certaines personnes nous ont parlé même pas opérer, mais aussi ba conseil ya mingang ba non il faut ba séance ya ba kiné. Ba katele 40 séances à kiné. Séance moko c'est $35 fois 40 séances, c'est déjà une affaire de $1,500. C'est beaucoup pour nous dans le cadre de l'âge de 14. Il y a un autre 5 000 Bailandi. Nous avons une vidéo soutenir Bana, Zambalo la cosa comme Isaac, prophète, moi nous avons 5 ans. Oui, il y a même qui est en 5 ans. Donc, Amélie Soja. Mais Simbité. Et c'est vraiment très approprié. Et c'est une prise en charge, il y a malam. Dans l'hôpital, il y a malam. Pour que balande la santé à moi. Tu peux imaginer, moi, à 5 ans. T'as la moi, à 5 ans. Moi, à 5 ans. 5 ans. Donc, elle n'a pas pâté, maman. Moi, à 5 ans. Na taille, na âge. Vraiment, vous soutenir, vous pouvez servir makoki pour un soin approprié. Ya mwana oyo nzamba lola akozanga te kopambola et puis tolobaki pona makambo ya toilette naza si ba ko la tsapo na bilili omona toilette nini bano nyonso bazokota toilette ya libulu eza passe eza vraiment passe douche to benga ngo douche eza kikoso tolingaki tozwa image wana omona esika nini bana bazokota ceux qui totongeli bango ne fiske ata 5 douches 5 toilettes bakozala à l'aise. Et puis, ceux qui sont bana oyo, nzambe alola, aozanga te kopambola biso. Ezana maman moko na Bible comme on est qui tabita Dorcas. Maman na kufi. Bilobi ba maman ba ye abengi mosa nzambe bazolela ona biloko tabita sala ki pona bango. Na tango moko okoza na passe parce que passe to souhaita ngote. Mais ko komela ona vi. Babolamu oyo zo sala epa ya bana oyo. Nzambe aozanga te kopambola yo mutu nyonso contribuer qui atteint à 10 francs, $10, $100, tout ce que tu as fait donner comme l'argent est commis. Non, Félina, Job 6,14 est commis. Biso la fondation Tiati. To bundana na mo muki onzamba pesa la biso. To yaka kusunga bana peto. Félina oyo déjà to banda ko tinda. Mais to lobaki to ya to mona isika nini to tindaka mbongo. Mais du moins tant to ye, to moni que quand même bana bazali. Tango to lingi to sunga ba o bazaba. Donc ce que tu sais, puis tu à part n'engue tu besoin ya bana wa malade, tout sunga no bana malade. Bana bazonga classe na janvier, il faut te contribuer le fisc na minerval. Mais besoin est primordial na temps oyo. C'est que tu sunga bana oyo. Bazwa ba soin et puis tu sale la bango ata douche. Nanda cette douche wana bozo mona toilette wana eza passe. Bana bazokene. To ya batinde tozo zela ba misusu baya parce que ba kyotoka na otsu mai. Citerne ezate mai ezate tozaki na besoin moins ya citerne awa parce que ceux qui tiennent bango citerne to tieli bango la douche ba toilette et kotika la ke to jui ata moins $50 to eka to memi biloko nzambe akozanga te kopambola biso vraiment merci mingi na bande konyo so bosunga ki biso nzambe omoni bana bazan tellement na esengo mususu ko tobi musu wana to bwa kango ya kala ba musu ekomi nzambe akozanga te kopambola biso nayaki orphelinat toyaki dabutu maintenant tozaki penza na makoki ya kokoka te ndenge tozaki na besoin que bana topesa bango provision na bamusi mais nzamba sungaki na bandeko bapesaki biso mwa $10 mwa $20 mwa $100 na bango non tozaki nango tosangisi nde tosombi bamusi yango wana eye loso ezali masango ezali sucre toye na yango
moi quelques bilamba moni na bunai na somika bilamba ya 2 personnes au bakolata na Noël. Mais na bazana besoin vraiment ya bilamba, bazana besoin de toilette parce que toilette wana eza bien te, douche wana eza bien te. Bana mi balo bomoni wana moko aza na 5 ans, soit na 3 ans, vraiment eza passé. Ce qui est sunité na éviter parce que orphelin aza mona zangi papa zangi maman za sans sécurité, sans appui, sauf nzambe ndaza tata na ye. Bibo binzamba za papa ya orphelin. Yo zo sunga, ce qui muta pesi mwana na ngambo ngwa minerval. Asungi ndengai papa na ye. Et muta kopesa merci eza mwana mais mwana ozana ayeba valeur yeloko salite. Mais papa na ye ndako yeba. Dès que tu vas église que bano to pesa. Pourquoi papa na bango eza nzambe? Papa na bango aozanga te kokanisa biso. Vraiment na lancer appel na bande ko nyonso peut-être yo bebisa no mbongo na boîte na bar ko kabela ba mission ba yemba c'est pas un problème mais c'est important défi sa penzambe parce que bibo muto azo pesa mobola azo défi sa nzambe. Numéro na nga yango wana ezali soko benginga to kokomisa yango. Tokokomisa yango et kozala vraiment lipamboli toza na orphelinat moni bana ba sepeli ba lié to lié bana ba meli moi sucré et ba juba mousse na bango et komi eloko pesaki et ndenge moko soki opesi lisusu et kokoma tokotinda image moi ete to banda kotanga ba kombo ya bato parce que liste koza moi mulai mais to remercier ba tunyo soto ba soutenir biso poto zonga lisusu nzambe nanga azanga te kopambola bino mukolo na bino ya pasi bolamu na bino bosali eganga epa ya nzambe biso toza fondation Tia Tia ozo kamba me pa le prophète Miché Tia Tia nous sommes habitués à tout soutenir bano bazangi parce que moi-même je suis orphelin de père et de mère et tant nzamba zo pesa ngata moi 10 francs na ningina sunga pe bande mais esaka ngamo côté za accompagner na yo zolanda biso Kanzambe apambola bino tozo compter koyawa soki na Noël te tokoya awa le premier douche na mbongo no ya sima ekosunga to tonga douche mbongo na yo ya hôpital ekosunga bano bakota hôpital pe baza na bonne santé Tikanzambe apambola bino merci beaucoup.